Regarde-moi, patrimoine national. Patrimoine national, c'est-à-dire le monde entier, partout. Ils sont la fanatique à Kingandi, ils sont la fanatique à Kingandi, fanatique à Kingandi. Donc, tout va se retrouver dans Katia, regarde-moi. Dans la vidéo, botala mana, nande ba pesa information en France 24. Yango wana. Nde za la rababdon ezaki diffusé kuna na information journal général. Voilà. Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya, Ngouya, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Hein? Aïe. Laisse-moi t'aimer. Vive le bon temps. Aïe, Lionel filmé. Lionel. Où boit pour Kata? Non, cameraman on a évité quoi. Lionel n'a pas dit non, c'est tout qui n'est pas boui. Mais cameraman on a compris, t'es mon ami au Shanghai. Oh. Bienvenue dans votre émission Star à l'horizon. C'est une émission de chronique musicale qui vous permet de suivre vos artistes, musiciens, de porte-parole, de peintres, de stylistes, de prêtres, pourquoi pas. Dans cette émission de Matika sont nabi ke botenir moi regarde moi trop. Mais botenir te comme on est dans ma lili, mboule beti lelo, mboule déconfiné Congo Mobimba, Mboule Beti Lelo, cela veut dire nini Ebola là-bas, nini coronavirus là-bas, pandémie là-bas, mais besoin normal pour Mboule Zalaki Tétan coronavirus et yaki donc yango bomoni lelo Mboula tellement beti ya kanda etiki malili o elangezaki na ngote yango bomoni ke na zuma boro na otana en Afrique du Sud na beti yango mais yango ezaka so beti yango 5 minutes so na bakini fo longola mais na kamo depuis na lata na longola te seke malili ezalaki na ebité bato bana kin ba contredire nga donc eza tellement kilo eza pour na hiver mais on appelle la lata on a hiver congolais. Merci. Dans cette émission on va recevoir celui qu'on appelle Garçon Plaisir de Ferrégol. On va parler avec lui. Maramonion so attaché de presse, porte-parole parce que tu es bara rôle et attaché de presse na porte-parole les ala rande mon ça rande na mon babilo musa mkim ki kota na kati mais on aurait le ala à peu près ndenge morodon. Dans cette émission on va parler de tout sauf rien. On a dit que Ferrégol autobimisa Nzembo Toye Baté, c'est Céline Dion qui a chanté, to R. Kelly, to Maître Gims. On débat ça te fait rabimisi ba on nzotonaï. On va les savoir nous tous dans cette émission de Matkas na longolana nboé pour ndena occuper moi. Dans cette émission on va recevoir Garçon Plaisir, to betane ma solo, to beta vraiment ma solo nyoso. Là je dis big dédicace à la celle qu'on appelle Laetitia Kouya, Laetitia Maman Sociale, sans oublier Esther Malonda, aïe, la mère des opprimés, Motema Malamu, Motema Kilo, Bavo Mabanza le plus suspect, Babi Okokende Kinga Katite, c'est que Barayae. Dans cette émission, je dis big dédicace à Picho Pacha Sotalikon qu'on en Norvège, Didier Okamo de Birmingham, mon vieux, la Pessio Mbote Manu Mwendo, Balobi Ozana Oncle Malamu. Oh alobi que bon na moni fondation beloba matériel nyoso Manu Mwendo il y a eu et puis sans oublier mon oncle Guilhem Mwendo depuis Canada, Marie-France Mwendo Mafuta depuis Canada, papa Dickens Mafuta, Nana Kasongo ma mère, je te salue Magui Sabana, Juju Inana ma mère, le Sambo toujours ndengo conseil anga babi sans oublier mon mémé Bita Sabana na pesibino mote la famille sacrée.
quel que soit il y a de problèmes, quel que soit mais la famille et ça que batunio son entanga baza famille nangai Patrick Mwendo na pesi mbote Irsil Mwendo Ledu Kasongo Dr Miguel Kasongo Alain Kasongo Eric Kasongo Marian Kasongo bino nyonso na pesi bino mbote. Dans cette émission torokene Lionel na télé matona betango ya C to betango ya C ça va, cela veut dire que baolia baomela bao sepela na sima nango bao remercier Nzambe tala ndenge bali mutu angando babosana mukila bazulu fotika na bango picho pacha sotali konko na Norvège total samoki l'hiver TVO ezo laxate tolika. Voilà, retour sur ce plateau de Matika Songo TV de Tolobara biso to sala na ba moyen biso. On va le recevoir, il fait déjà son entrée, garçon plaisir de faire rigole à Soda Makasi. Aïe, mon ami. Matika Songo. Ouais, boni. Ouais, Kitoko. Mais on a fidèle, tu as diré chez Ferré, hein? Ouais, lui c'est mon papa, Ferrigola, l'impérateur de la rumba congolienne, wana vraiment père nanenga au Saranati, donc Aebi, garçon plaisir, très bien. Donc mon avis, faut le au travail et pas à patron Aebi. Kolingate ki na ba ajo biso to comme na ba garçon plaisir on a ki sika moko boye na ba ajo na comme nango tamsu batumo bakana nga ba rochira nga pe poisson na kufi. Mais ce que si quand on a salarié bakana ra opété OK placement bo poko tanana na lupango zelana libanda moza musali nae. Si on a ndako tata nga nyoso yali. Donc naza vraiment sir donc na fidèle na papa na ngai donc naza kana Ferrigola l'impérateur de la rumba congolienne. L'impérateur de la rumba congolienne bato ba otalo siko que bonjour, bonsoir na bandego nyoso ba sepela na yo ope ba sepela na jet set. Ouais, donc on a ça vraiment bagolois, tout balingara biso, tout balingara vraiment patron nga l'impérateur de la rumba congolienne au Jésus des Nuances, maître du temple. Donc bonjour, bonsoir ici ka bazali vraiment na musika bazola ndanga vraiment na minutes donc garçon plaisir yo mutama kambo donc c'est dire moi na musa na binora. OK, on s'aimait. Vanda na yo na pesi na ebisa bino place naza travailleur nangana travailler niveau bazo dame quoi na ebite quoi oka sele azolia sele mituri ya street okuna comme on est en sarazo skoro basani donc en tout cas na patron quoi po babi cause la responsable il faut zaka na mbongo te po babengo responsable to faut bota bane belende babengo responsable te bokende koluka mona responsable ngeo la ça quoi. Garçon plaisir déconfinement ya Congo. Bo déconfiner ndou les bato ali boso na Congo. Na limité place au bandou les betama et belé faire rigoler je vis plein il y a niveau il y a des choses juste pour déconfiner bon. Ouais, Matika Songo wana vraiment ça qui première production na biso ya déconfinement donc les cas qui très bien bato ba ki wana ba mona ki vraiment marambo et salama ki wana moni biso marambo to sala wana eza marambo yo salama na de wenge. Il peut faire un papa chéri donc ça la rap en biso donc les seuls artistes oyo lelo a sala ba plein wana na kati ya Congo ils a fait rigoler l'impérateur de la rumba congolienne yango monique to kota ki limité wana donc ba fanatique na biso vraiment bazaki ya ko sepela ba mona ki niveau ya qualité ya ndule niveau ya plein niveau au artiste à l'attaque donc laisse tomber. Au Venso n'est pas déconfiné chez Temba ville hein? Ah bon? Si. Bino bo beti limité après bino kaka via déconfiner ville de batunio so baina sima ba beti na sima vie. Ouais, ça fait ma bête wana ça fait na biso donc ça va vraiment donc félicitations vraiment na il fait bête qui ba côté wana vraiment donc kitoko vraiment. Voilà le quoi toi là moi le ko wana na vana moi mukeka wana 1 minute na préparation ya maramunye sozo salama net faire rigola Jésus des Nuances à lança qui appelle bamde konu nyonso ba travailler na wenge ba komanze mboya koyemba na c'est pas lingi moko ba yemba ba mbale ba yembi po abimisa ndenge zaona de la forêt pe azape na compte marambone tant que papa a refait pas bouler que a rebeta pelo monso na papa. Ouais, côté on a fona zonga nanu côté wana na eloko moko lobi wana omoni patron nga fait rigola za patron moko azara social azara vraiment na bolingo ya ba ndeko na oyo basala na bango génération moko na wenge wana donc ngolo baté bato nyoso ba travailler na maison mère ba rocha ba champ
eza bato bazalaka na ye série o baza na ye série moko série moko na wenge musique maison mère na siro yebi mona suka eza bongo héritier Watanabe donc ezalaka vraiment ba o bazalaka na ye eza ke na album na biso premier soin donc asali ke bandeko na ye wana nyonso tout lokola héritier Watanabe Serge Mabiala Babi Ndombe Emeli Alias Didier Lacoste Bakabose Boulembi bango wana nyonso tout batie ba chanson na kati ya premier soin donc nous saboué yo zura mbongo ya mutu oyo yo koyembela ole yango tamso kopela mwa karna yo tamso ko bakisaka mbongo mo mukiona ope mwa parler na yo yeka pa na biso oyembi nzembo zaka na kati ya album na biso zaka koyemba mbongo koyemba wana parce que so landeli koyemba na bopesi mutu mbongo bosali makambo to gotie bilele bosali makambo nyonso mais koyemba na ba droit d'auteur ex ezala ya bakolo nzembo ba ki nango po wana koma mama ba sasem ba nini pour faire tango tsika bango lia bongo c'est que ya komo lia na ba sasem yimta cha ba droit d'auteur eza album ya patron nga Ferigola parce que na bolingo azala kana yango eza album na ye album premier soin eza quoi na legi na émission na yo parce que yebisanga otunanga ba biloko wana te eza album na ye na bolingo azala na yango abengi bandeko na nyonso o bazaka na bango na wenge musika maison mère bayemba eza kola otie nzembo na yo epa na ye boyembi na ye yo ozwi mbongo na yo ya nzembo mutu oyo koyemba eza mbongo na yo ya poche eza mbongo na ye te ya yo ya poche yo eka na album na biso oyembi donc yango wana sincèrement moi je dirais eza idée moko encourageable donc c'est encouragé donc faut quoi encourager Ferigola oyo azwi lelo Bwanda romona maramne sona ba aventure acoustique ngwana bato babukani te balandi po bamoni ke fere asali loka bien nete loko quel que soit BCBG quartier latin wenge El Paris wenge Kumbela wenge référence leader moko soka zupe likanisi o na su musique na biso Congo o mobimba ekosepela ekozonga na top po koyoka lisuba ba voix wana koyoka suba mingongo wana eza lokola Ferigola na Didier Lacoste ba beti plana bisa bino kwa bilo ni ne bima wana ko bozu Ferigola na Jani na biso dégâts nga wera na websa yo moni idée to sali vraiment tout ça au premier orchestre et ça la eloko na habité banda histoire musique congolaise et banda non oyokate ke na orchestre moko boye ba sali yango donc non salamate na biso to za bato liboso to sali yango na yebi ke tam biso to sala eloko bato balandaka na bango na sima donc boyoka na bino sonité tam biso to sala so bolanda ezaka nde to sala ki acoustique ngai Gaxon plaisir na lekaki na pesa y mot d'ordre na bato nyonso o ba na posa ko sala acoustique ba bomba mate o za posa ko sala acoustique bosala na bino donc ezana encore eloko ya bien balanda toujours donc yango lelo yo moni so to tali to landi acoustique de l'autre kene bato ba comme derrière ba 3-5 quelques o ba beti acoustique tina ba sala na nzambe ba beti acoustique au moins marqué frère Mombo ya beti na acoustique na MPP si makambo donc biso to aka bato to la nzela bato to balanda OK bato balakisa nzela to zonga na actualité oyo eza ko se passer lelo Ferigolo on dira comme na kisi ya ko balusa ba donner musical na Congo dans aïna acoustique ayeli biso musique wana ofera yembi wana po yembango qu'on se le dise ils a passé pour nga bato ba yembango Maître Gims na Fabregas bande ba yemba nzembo wana so na kina génération qui est Mirage nakosi Mirage faire que na biso wapi faire nga sa biso nini bon moni tant to psa bango bientôt ba robela mutu moni biso tant to lo ba maramu to lo ba maramon boy to lo ba ratika to lo bate pour to za vraiment sire to za pemene ya patron moko o lelo yo aza donc o na rolo ba aza leader incontestable donc na moni place on a rochela été azaka mal likolo ya mona ke Gaxon plaisir soit vandi na plateau ya Matika Songo azaka na moi fièrement boy ko ça peut pemene artiste moko boy o ayebi ko yemba ayebi ko bina ayebi marnios tu ya vie donc ils ont vraiment facilité artiste congolais munene wa yebani monde entier le longa Gaxon plaisir vraiment na ça muto na za pembeni na ye donc ezali panangu baté borna biso to betaki regarde-moi yango wana vraiment ils sont disponibles na ba plateforme nyonso ya téléchargement na sur binomo bomoni avant to kende na ba bloko wana regarde-moi si je comprends bien pour la faire rigola na habité soko zo temps ta l'émission Blaise Mpolo na Jana Garçon plaisir
Quand on dit regarde-moi bien. Yango non? Regarde-moi. Donc, ce que fait rigola, na marambo nyonso faire asalela biso. Bato banda douter. Na marambo nyonso faire akende na biso bato ba douter. Yango lelo abi regarde-moi. Ngana ba si bien. Donc regarde-moi bien. Donc pour niveau faire yembi to ka nzembote. To ka banga plutôt na besoin ya temte. Na besoin ya yembeli wana nde vraiment za yango nde talangai. Faire yembi le roi Céline Dion, yembi le roi R. Kelly, Hermo to moni maître Gims. Anga kena biso. Merci Binomo Bomoni. Donc, regarde-moi, patrimoine national. Patrimoine national, c'est-à-dire relaxé qui est monde entier, partout. Ils ont la fanatique à Kingandi, ils ont la fanatique à Kingandi, fanatique à Kingandi. Donc, tout va se retrouver dans le regarde-moi. Donc, il y a un patrimoine national. Nous avons vraiment tout balingarabiso, tout vraiment balingara la bonne musique, vous vraiment tant que chanson wana boka niveau au patron nga yembeleli. Donc, yembeleli wana na kati ya Congo na ebité. Donc musique ya beti wana c'est pour la première fois écoute na kati ya Congo bajara ba musique wana akoti melo mo boyeke tant on lobi ke mamba passe bandi donc ça mamo nanu et salamate donc regarde-moi yango wana est vraiment disponible na ba plateforme sur téléchargement vous offrez vraiment temps ya ko consommer yango botala yango bomo na niveau ya qualité ya clip auto sali moni clip biso sali za bajara ba clip ba playback te eza vraiment ba clip au sentiment que paquet bimi. Il y a un clip membre qui est $1,000, $2,000, $3,000. On a un clip membre qui est déjà 35 000. Pour nous faire ça, on a news, on a bêta musique, on a basala maramboana. Ils allaient pas nous battre. Donc bravo vraiment à patron Nangaï, na Moussala au Sali vraiment le monde entier partout vraiment basa d'accord na Moussala au Sali vraiment tout bazar au CP là chaque jour batu ba komelanga na page Facebook Nangaï, batu ba komelanga na Instagram Nanga, batu komelanga na ba maram tout, batu koma vraiment à ma grande surprise, ils ont diffusé na France 24. Ils ont diffusé na France 24 donc ils ont vraiment des gars na nenge au saranate donc tout ba sepeli vraiment ba sepeli. Tout ba sepeli vraiment. Na vidéo botala mana nande ba pesa information en France 24 yango wana nde ezalaka ba donc ezaki diffusé kuna na information na journal général voilà donc maramba boye ezalaka et pas na bino yembeli wana toyebi déjà faire voix mélancolique mais bakokenda ki ba placement mati likolo on dirait na yebate na différencier nini babiloko faire apesi biso toya okutango na balbumu ezoya to ezakara nanu biloko oyo mazolo ba première soin to okutango na première soin to bobimisa deux ou bien moko tous ça deux albums ouais il y a le bosso za première soin le bosso première soin deuxième album eza bongo harmonie eza album urbain harmonie album urbain nde tokuta ba oyo ouais donc oyo ezaka chanson moko to bendika tiroir na kati ya harmonie yango tozobenga ngo single zero yango wana oyo tolekaki tolobaki ke bientôt bato barobela mutu na sirio momoni pe message ya capté bato tout partout monde entier donc bato ba comprendre ma force ya Jésus de Nuance l'impérateur de la rumba congoliano musala oyo asali vraiment donc maramba pas sebandi on va critiquer on va paraît que français yembeza français ba mike fayemba français mikolo so na bina salle to banda ko vanda ma to chaba nzembo ya bato mususu o bayemba omona mama ba français mo bayemba ba français ya terre à terre ba français mo baloba ngo na bandako temba o tutanga pondu lokola soki nini kaba pondu yo sa nini na nzembo bikedi lokola bo matika songo to yembi yango moni bato babeli mutu babeli maboma yango moni ke elobisi ekomi ko lobisa bato biloba loba donc to la musi bato na bato bakufa ba moloba et là que ça qui est toi toujours makasi et là que ça boza makasi préparation en disque ekendeni pona yoka ki faire azana poto aye déjà tous en a deux albums azana poto tozan ouais artiste ça bon na niveau mikili ya poto niveau mikili na déjà ba source d'information mon boy à côté na déjà na quelques ba ninga na e ou ba répéter qui peut déjà ou bazo préparer peut ba pesa ba chana bon
Ouais, on a tout côté première soin, donc tout ça vraiment en plein studio, tout ça travailler en gros vraiment dans ce ça va tout balingara biso tout balingara vraiment la bonne musique. Bon c'est la vraiment première soin, bah surprise c'est ça et belé donc bon ça la vraiment RCP là. Jour disque on a robimanga on sait un jour férié, tout ça la vraiment mututu aleka, asomba mututu aleka, à télécharger, à la niveau et qualité à musala auto sali tout ça vraiment musala moko oyoyo ekotika la seko na seko. C'est le Salamoro et Koleka inapercité. Côté album Nabiso Harmonie, album urbain, album où on a déjà tout silissant. Donc, n'engue pas 3 ans de mon niveau à Mikilia Poto. A gagné juste kaka pour nous ça la tournage ya clip ya album Harmonie. Donc, dès qu'il y a zoya donc dans si na rôle kaka na ba émission na bino pour nous relever là journée album Harmonie Robim. Ok, parce qu'au niveau à clip, voilà pour Lelo, comme c'est les 10 ans, Fabregas a amélioré, a changé le rythmique. Il y a clip, il y a Congo. Donc il y a comment ça là-bas filmé. Faire rigolo la clip on a salé, oh tout le monde a R. Kelly, na Céline Dion, oh tout le monde a Mindele. Et puis question monsieur Ezali, musique ezobeta wana. Ba Congolais ba beta en auto bateau, tout le monde na clip on a ndé ba onde ba beta musique. Tout le monde na clip wana bangonde mutu bazobeta wana. Ta on a sagi que makambo passe bandi. Donc les artistes mon côté na Congo awa nde mona baleka baganga wana mutu mon côté rozake ba mindele bazo beta ba piano bazo beta ba nini wana ba violence zo yemba akokate wana makambo ya pasi na ndenga osakana te fo zala mutu oyebi musique oyebi manota musique oyebi makambo ya musique ndenge tambolaka donc makambo passe bandi so tali niveau ya clip po makambo clip lelo yo ngana episode matika songo na kati ya Congo awa eza un artiste moko te wa koganga lelo ki asala clip dans Zazati Fabregas te ba clip te zela wana pe na contredire yo si ça na parole lelo artiste nios tu na Congo akoma avant ça la clip faut la faire rigolo asala ki clip ndenge nini azui idée après yep asala clip na bike tant miso to sara na biso loko ba te belé balanda na wona mais ça mabete so mutu boya landi passer le clip bien et ça mabete biso nios tout ba congolais Fabregas vraiment ça ba filmer ngana lobi ke na Congo awawa premier artiste oyo asara ba clip ya danser ba clip ya bandenga osara na te ya faire rigolo biso sara ba clip ya valeur première eza oui ranson oui sampi pa filmer banda ngana zo solola ngape na solola ngana zo ngsoka na mambolo ba ngai ming na lobela makambo ya biso soko zwi lelo ba clip wana nyonso yo zo kumiso bandiko chao bandiko chana oya biso omona ke ya biso eza ba clip mo ya pamba ya ba clip oyo ikina ba 25 000 euros ba 35 000 dollars donc eza ba clip pa pamba te donc yango moni ki artiste nyonso tu na Congo comme avant asa la clip faut la faire rigolo asa la clip ndenge nini po azwa idée yepe asa la clip wana donc na ebike eza na mabete to biso nyonso tu ba congolais so olandi pe ke ndenge mutu moko asa ila makamna e olandi idée wana eza mabete to na biso nyonso eza ka musique ya Congo eza ka Congo mutu. Voilà, c'est l'opinion des garçons plaisir. Je dis big dédicace comme ça, Bambo Tenabino et Belé grâce à Bamba Mobutu Gaga, ma petite soeur, et puis Namobali na Enrique, et puis mon neveu. Nanga Bomba comme mon neveu Nangapo, Nanga Bimse Boete Poza Star. Et puis sans oublier Tabita, Marjolie, je vous salue. Bino Nyosoba, ba frère Nanga Nyoso. Baleki na ponga na muto ya mbona famille quoi les premiers à famille nga donc ko liboso tala baleki belé na nsima na pesi bino nyoso mbote bolinga ngai Roland Mangala TV na pesi mbote featuring avec Matika Songo télévision aussi Roland Mangala na pesi Supreme Gogan na pesi opembote tokota na eloko mo elekaki dimanche Tracy na Emani basimbana na nzoto azana ni jeune onzo tanga kombo azami poste présidentiel wana ma famille libota na ninga osakana tesko tangelinga kombo moko wana tamsu nazo yebango mabien teza Emani Mission Fali au Tipoto il paraît il paraît bakutana ki comprendre il paraît bakutana azama mulai donc bien expliquer on peut so bataille na ya mulai a garçon bandal Bauti poto auta pas JDT et pas JDT mulopwe nde aya et pas fali pupa bakutana ki na chaîne songolo poto tanga komona ngote Tracy nde na yoka ki Tracy boy ki kolekisa ye agara ki muntu kabo kolekisa salon nanko nde afingie que boye na corona na Kinshasa nde yango asepela eta bimi asimi muningane na nzoto c'est bien ou mabe musique et combien Bitumba
Bon, Matika Songo moni ngai Gaxon plaisir na boye na na makambo ndinga osakana te nga na za Gaxon na créer bezte na ajo nga na ngona ko créer bezte pour nga na succès. Nga maso na lege pa na yo mo na niveau batu batala ba yebike Gaxon plaisir muta makambo. Muto yo tanga wana ta mususu ayebani te. Po eza na ba ajo ko créer bez. Otala mutu mususu za mulai mais ayebani te. Otala ajo comme nango za déjà âge à ménopause faut luka créer bez mokile ba yi. Mais po yebana za ka pasi. Quand il y a des musiciens, il y a bureau, il y a tout, ils ne pas faire rigole à l'impérateur de la rumba congolienne. Le mouton est en mais na faire fier pour na yoka kipe et le koyango mais ils ont créé base le roi tressé ça na makambu mouton luka kaka qui a créé base mon bois tout un autre si pour battre chai mais ils ont moi passé pour âge déjà mouton ndenge ba singai asa déjà na ba âge mo boya ménopause donc ils ont passé pour aso makambu. Donc à luka vraiment aluka sala be fort aluka okota makambo wana te po na ndenge ya musique ma musique eza place ya esprit musique ya esprit musique ya mama osimba na nzoto te musique eza make nga Gaxon plaisir sur Ntaibo na vande sika mo bona leli no sika na osala ma divers na ba ndenge mo Matika Songo vandi wana do to cheba mabaya na ba ndenge ko sala na te ba to ba comprendre make ba di champagne nga somi 12 do yango wana ndenge ka mo bonga na ina ka wengi nga na ye bindule na ndenge ko sala na te na tanga ba yume belele lelo yoke. Bah comme ça musique le rôle là moi judo musique le roi boxe musique ya boxe c'est ça musique ya esprit ya mona ke na obenga bamba yuma Tracy Eleza la succès Tracy Eleza partout monde entier ba ebi Tracy Eleza so monique etam so mutumo boye auti ba maramna yeso ki wapi ya monique le roi na yebani te na uti na yepe ki chassa batu ba yebi ngate tika na créer le moko boye batu ba mona kaka ki to beta bercy ah papa yo ebi ngote ke na minute tinga na to za boyeke batu ba yebi ke biso kala trote to beta ba salwa na nyosto ebi ngote ebi to zo apprendre yeba yango ke na minute tito sola information ba gaulois batu tout partout monde entier ba otala yo ba yebi ke les ana kala trote to ko beta tous les salwa na. Merci à toi, garçon plaisir, sur Ntaibo. Tout comme nous sommes souka, programme Zandeni, nous avons un concert le 20 et le 20, le 10 octobre na même ligne. Où il comme peut placement au na mois ou 2 fois ou semaine. Ndé na chaque information. Programme nous sommes yo mon pesa bison Zandeni. Ouais, Matika Songo, biso vraiment na kati ya même ligne wana, ils ont un contrat vraiment to signer na mundele contrat wana na même ligne avec DG Blaise Polo vraiment azo sala musala moko ya makasi na ndenge ya osarana te ye vraiment mutu ezo sala vraiment azo travailler vraiment kitoko. Déjà le 10 to sa bongo na le 10 octobre to sa bongo na même ligne wana vraiment to bengi bato tout baluka esika kolia mbongo na bango. Même moi Fabrice le 9 octobre, bino le 10. Le 9 biso to le 10. C'est aussi qu'on a to la liga moké. To benni moi litama après Jésus de Nian. Et on vraiment to bengi si bato tout ya mbongo ya Kinshasa to balingaka faire rigole à l'impérateur de la rumba congoliano. To bete la bango acoustique. Boya vraiment ebele boga regarde-moi. Bozala vraiment ya ko sepela boya vraiment tabana ina na sima. Te to ebi netre sala jour wana ba yara ngana ko dévoiler ba secret news tout. Ngana za marketer so na ba ko mo futele mindele so ba billet ba ye secret news tout wana eza mabe na osenga kara batu ba ya ba ko mona mambo ko za na kata sala wana bo sepela vraiment bo bikara patron nga fait rigole à l'impérateur de la rumba congoliano niveau oyo embela ka donc na si yo mo za na boye ba donc na bengsi batu tout boyo wana vraiment ba o ba luka place ko liambongo na bango boya na même ligne to za bongo na salle Virunga donc to za wana vraiment avec l'impérateur de la rumba congoliano boya ebele boya ko la bonne musique. Merci beaucoup, on arrive à la fin, quelques dédicaces. Na bandegonien so baota la biso. Ouais, donc on a vraiment so Nathalie vraiment na boaki na zope sambote pa ya Jean-Paul Katumwa na kati ya Canada, beauté plus l'argent, c'est-à-dire beauté na ye et 50 na kati ya poche. Jean-Paul Katumwa donc azara na kati ya Canada. So Nathalie pe na moni souve na nga Willy Moucheni le véritable code mondial ta Moucheni. Ya Willy Moucheni, code mondial, montema ya Mama Rita, Oumela mon vieux. So na zongi siku na ndenge ya ba Istanbul, na Turquie. Na moni mon ami personnel Serge KBG, garçon social, garçon crédible, garçon correct. Serge KBG. Na bi na ozela moi babilo mo boy na l'accès na ndenge ba WhatsApp wana donc kala trote goya. O ya liboso déjà na zoaki 35 kg wana. Ya de na parler na zo zilaka ba o na ponaki na ndenge ya WhatsApp wana donc Serge KBG, garçon social donc merci si vous salut. Après si mbote pas à Patrick Forkis Bank na kati ya Belgique donc Patrick Forkis Bank
mwana bela ya solo donc kamba bango donc yonde muto za na kati ya bela wana donc soyo za wana te bazala raté na pesi mbote pa le boss pepe mbongo maboko banki muto akotsa ba maboko banki nyosto mai ba limon lelo ba yoka na basute boss pepe mbongo maboko banki na kati ya Kinshasa awa fonctionner vraiment na nenga osakana te so na tali na kati ya Panama na moni John de Grace garçon ya Panama na moni susu Denise Mofuta na kati ya bela Denise Mofuta na kati ya bela azolanda ngai na atala émission na Matika Songo osala vraiment émission na kitoko Denise Mofula Denise Mofuta Denise Mofuta je te salue susu na moni Rodi Tovo na kati ya bela wana yepe alela émission na yo o atala Rodi Tovo azaka na kati ya Paris donc na pesi vraiment bambote sika zali na moni susu Dadi Mwebo na kati ya bela donc bambote siko zali vraiment na musika na pesi mbote pa ya Gianni Chris na kati ya bela donc wana vraiment batu ya ngai o bazaka na ngai donc kakson plaisir mutamaka muna moni susu tata mwasi ya bana Ixil Vonda tata mwasi ya bana so totali su na ndenge ya Kinshasa na moni siki mwanza kakson capable l'homme du moment merci na yo Matika Songo merci pe équipe mobimba ya Matika Songo na ndenge boya minga vraiment na plateau na yo donc oza kakson plaisir mutamaka mbu c'est-à-dire opesi malamu moni malamu opesi Santaibo ouais makamwana na lobela ngo tinga na sutade ya ba ajwana na pa leader mo oyo alatara biloko wenze te oyo alatara moso alati basket otambola kwanti ko ya louvo tika mona ngote alati blouson otambola kwanti ko mona ngote donc makamwana déjà to suta ba ajwana. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. C'était mon invité, Garçon Plaisir. Lui, vraiment, abandi nangai, carrière nangai. Tant on a bandi, il était là pour me soutenir. Chaque fois que j'avais besoin de lui, il était là. Donc, il faut être reconnaissant de la vie. Les flèches d'aller accompagner dans le retour. Oto zongi sana, les loso balobi ngana yebo et c'est que to mata, to uta, to simbana, to bendana, bisonyo solikolo. Sans plus tarder, on va chiter dans boire batute quoi. Boire batute quoi. Nakei. Et monsieur Silia, aïe. Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.